plaît, s'il vous plaît. Comme Pao. Kofi, un mot pour le Kofi, s'il vous plaît. Un petit mot pour le pont. Mama wa taifa ejika. Kama okendaki wana ezalaki na beat selon ndenge boyokaki mpe ndenge bakonfirmaki bino Ferego la komi na oparite bamisien ne bakomi te bato balobelaka ye bakomi te bino bokanisi keno Ferego la za mutu ya luyenge to Koffi Olomide za mutu ya luyenge ou bien bato bazaka tuto tuko soko mona yango na expliquaka chaque jour soko za mutu olobela Koffi Olomide yebaki olobelaka légende activer mode ya ba légende activer mode ya ba grande personne mama wa taifa ejika mutu na mtasala makamuni na kwena ye mutu na mtatelema na kwena ye na disposition ye na kwena place atelemi bokomaki na point ya kokende kuapeshe muninga zwa ba visa te ndenge nini lobi na moni mwana mwasi oyo toyebaka vraie identité na ye te toyebaka vraie position na ye te à se permettre alongwaka ndaku na ye yo Grace Mbinzi à un certain moment c'est comme si vous avez un problème je ne sais pas ma chérie oza mwana mukete oza penza mukolo oza vraiment o balobaka penza no grand yaya oza penza yaya mukolo tu te permets à kokende ti liboso ya Adidas omoni pe ba policier otuna bango mama wa taifa ejikati. C'est pour cela lelo omoni ba combattant ba lobby laissez mutu azozongisa concert laissez mutu azozongisa concert na poto eza concert ya Ferego la na mopao date ya le 20 na le 21 ezokota na histoire qu'à partir ya lelo ba concert ezonga po bato basala ke concert elongwa na poto eza ba combattant lelo ba combattant ba décider que concert ezongi obotaki courage wana ndenge ni ma chérie et voilà là où tu étais allé pour humilier quelqu'un c'est là où on t'avait humilié aussi la même réponse que tu cherchais c'est la même réponse qu'on t'a donnée Ferego est déjà là bamisene baza déjà là bazo boyande embrouillement mama wa taifa ejikati. tolobaki na bino bo supporter bolela te bozala na motema munene parce que makambo ezali panangu bate ezali sekite il y a les gens qui continuent à kocha tembe koloba Ferego la zui ba visa te fait ba musicien ba zui ba visa te ba chroniqueur to bato bazaka pembeni ya Ferego la bazui ba visa te bokanisaki keno ba mitambu o bo banda osala bandakala tuwe ko simba e simba te bondi melanga que makambo tolobaka éthique à la vérité rien que la vérité lelo ko salela muninga likita e simbi lobi kuno saleli muninga likita e simbi lobi kuno saleli e simbi kaka même place kaka même personne kaka muto bo mesana ko salela likita pona o détruire muninga quatrième fois okoya akoloba me oyo pe ya zo sala eza pona intérêt ya mboka nanga eza po intérêt ya bato bazaka na mboka nanga basala mbongo na mboka nanga ba réussir alors nga na osala te eloko bozo bosala keno Ferego la azo sala concert sous production ya Adidas mama wa taifa ejikati. Bienvenue chez JK TV News, bienvenue chez Dada Taifa, bienvenue chez Mère de la Nation, bienvenue chez vous. Merci beaucoup. Bisika bozali na pesi bino bambote ebele parce que na ebi ete bokozala ebele pona kolanda émission na biso JK fasi ya ba star na biso JK fasi ya makamu nyonso o tolobela kamboka na biso yango tobengaka en général tolobela nyonso tokobomba eloko te. Merci beaucoup na tata Nzambe mopesi na pema mobombi mobateli oya batela ka biso butu pe moyi atika ka biso te. Merci beaucoup na Fabrice Mande na sima ya caméra o tozalaka na ye toujours azala wana tango bokanisa JK bobo sana peteke Fabrice Mande azali poto zaka mibale sinon aya ofinanga je me sens finanga na kingo na yokufa pamba. Merci beaucoup sans oublier ba oyo bazalaka wana ba balingaka mopao mokonzi bazalaka wana lisanga bonganga ya Koffi Olomide
bao yanga bao pe balinga Koffi Olomide na pesi bango mbote wana nazomona baba wa taifa William Okende moni mambo depuis États-Unis ingeta na yo raisi to pesio bambote na yo pe ba mes respect merci beaucoup toujours aux États-Unis na papa Gaëtan Kelulu toujours na États-Unis ingeta na yo papa pe balo sako mes respect ya ebele merci beaucoup na inspecteur Mokonzi Yayo Yangouana, merci beaucoup la diva, joyeux anniversaire. L'anniversaire continue toujours, la diva Okolemba Yango parce que tozali na moi anniversaire. Bonjour, bonsoir. Na Sidonie de mon cœur, la grande sœur, la maman des mamans. Makamwana na okotate Isaya yo na bana na yo. Merci beaucoup na Black de mon cœur. Merci beaucoup Zizel. Merci beaucoup Corinne. Merci beaucoup à tout le monde que m'aime. J'ai oublié qui. Merci beaucoup tonton Igor. Merci beaucoup, tonton Légende. Merci beaucoup. Nabatu Obazaka présent. Na vinanga. Tikanza Mbalola apambola bino. Tonton Ricky na Londres. Kombata ya makasi. Yaya Balekebele. Ingeta na yo. Ah oui. Honorable Joseph Magloire. Ingeta na yo. Merci beaucoup, place aux allées. Maman Honorine Ingetanayo, que le bon Dieu te bénisse, maman chérie, et je te salue et je t'aime beaucoup. Bienvenue à l'émission Nabiso, il y a la présence, il y a mon pao, Nakati à Paris. C'est maintenant où tu as les kato, et ça qui que nos boya est belé. Merci beaucoup, Nabako Fiette, Nabako Fifil, tout le monde entier. Bon, c'est un plaisir, hein? Bon, c'est un plaisir, on a mon inspecteur à Tindelinga lien, na yo qui monte ma mwanga et botuti tout, monte ma mwanga et bo panzani. Bakofifil na bakofiete ba répondre au rendez-vous. Il y a descente ya mopao na kati ya Paris. Et ça là qu'il est 17 mercredi lobby. Mopao akitseki ma colonel na kati ya Paris pona kozala. Kola ki sa présence na epé soutien na ye na concert ya mwana mboka Ferigola. Papa Hervé, l'homme du moment, l'homme du double concert. L'homme autoso bete les concerts na ye actuellement papa Hervé. Merci beaucoup Fabrice Mande tozonga na caméra. Oche la biso na ba image yake ya mopao et pas ya ba kofifil na aéroport. Bo senti que ba kofifil ba loba ke te biso to rolala te biso to rolimba te wana to santa ki pe voya ye moko inspecta. Akitaki si le terrain lobi ngana mon ami Soto Thomas. Inspecteur Fanda qui akitaki si place à lobi te awa moyo to tike za te biso mo photo kita na terrain to yamba o ya biso moko ko tshela biso image bongo to zonga S'il vous plaît. Comme parle. Koffi, un mot pour le Koffi, s'il vous plaît. Un petit mot pour le Koffi. Un petit mot pour le Koffi Film, s'il vous plaît, monsieur. Hein? Un petit mot pour le Koffi Film. Bonjour. Bonjour les gars, mon père. On a pas dit que cette fois-ci, on est à Paris et vous allez exceptionnel. Alors, demandez pourquoi cette fois-ci, ils ont Paris exceptionnel alors que vous avez dit que vous allez à Paris. Sandra, Awa, alors, Koffi Olomide, ça fait plus de années, avant même Bambargo et concert, et aussi dans le Cameroun, empêchement de la salle de France. Le lot Oyo, Koffi Olomide est invité, il a fait l'école en Adidas. Ça vous fait comment? Pour la première fois maintenant, peut-être après retour de la musique. Mais ça vous a fait comment faire le goal à penser pour éviter le grand moment au concert à Adidas Arena, on a dit concert au public, mais là, on a dit que avant la musique, il y a eu une première. La
kermesse, il y a salon ou la bandade. Voilà, dans le bouquet, tout ça. Et comme la mouni, le bengue par le palais, ça tient au yéma, au zawa yéma. Et je viens tout ça, aux gens qui sont exceptionnels. Et sur une alliée, sur la route du voyage, sur une alliée, il faut passer là. Je pense à Bossana et à Monté, on va prendre la Bossana. Voilà. Le gouvernement me dit quel est votre rapport au Nakati à concert Wana et Adidas Arena? Et puis, Bossana est ambassadeur de la culture. En tant qu'ambassadeur de la culture, Papa, il faut soutenir le pays. Combien de temps c'est vraiment Surtout ceux qui vont inviter. Mais est-ce que on voit que c'est un amour sincère, mais est-ce que la participation à concert Midi dans Adidas Arena, ce n'est pas pour nuire d'autres artistes? Non, on nous sommes invités, on a fait des invités. Tant qu'il y a un anniversaire à battre, on nous a ramené. Tant qu'il y a un mariage à battre, on nous a ramené. Donc, on prend une question. Parce que tout le monde va concert le Kagé Bela avec Koufo le Midi. Allez-y. Merci beaucoup na bafani ya mopao ya mokili mobimba. Parce que tolobaki na bino ke mopao ye moko alobaki ete poto ayaka. Oyo ezala poto lolenge moko te, ezala poto ndenge moko na bapoto mususu te, mais ezala poto oyo eza différemment na bapoto mususu. Et vous avez senti que non, poto oyo ezalaki ndenge moko te, ezalaki poto oyo ezalaki différent na bapoto mususu. Alors mopao azali na minute na kati ya Paris, bazali ko bongisa mo bange ya concert. Na seki bino pe na leli tolobaki na bino bo supporter bo lelate bo zala na mutema munene parce que makambo ezali panangu bate ezali sekité. Il y a les gens qui continuent à kocha tembe ngoloba faire ego la zuba visate, faire ba musicien ba zuba visate, ba chroniqueur to bato bazara pembeni ya faire ego la bazuba visate. Bokanisa ki keno ba mitambu o bo banda osala bandakala. Tout we ko simba e simba te. Bondi melanga que makambo tolobaka éthique à la vérité, rien que la vérité. Lelo ko salela muninga likita e simbi. Lobi kuno saleli muninga likite simbi. Lobi kuno saleli e simbi. Kaka même place, kaka même personne, kaka mutobo mesana ko salela likita pona o détruire muninga. Quatrième fois okoya akoloba me. Oyo pe ya zo sala eza pona intérêt ya mboka nanga. Eza po intérêt ya bato bazaka na mboka nanga basala mbongo na mboka nanga ba réussir. Alors on a aussi salaté. Et là on bozo bosala ke non. Faire Egola azo sala concert sous production. Ya Adidas. Lelo soki faire Egola zuba visate to ba musicien faire Egola ba zuba musicien ba zuba visate to bureau ya faire Egola zuba visate. Gouvernement a ko remboursé ko banda 0 tina centime ya maison Adidas. Et puis Adidas a ko remboursé faire Egola. Yo yebi kaka na dire ya concert oyo, ya publicité ya marketing oyo. Adidas a kotisi combien de mbongo oyo ya ba fanatique ya faire Egola ba kotisi lié. Vous oubliez cela. L'État nini, vous croyez que Marcon, yenda za représentant, yenda kotaka na ambassade, Marcon da kotaka na ba tribunal, Marcon da kotaka partout, non, Marco azaka président de la République, eza RDCT. Eza RDCT. Marcon asuka kaka soki Marcon, asuka kaka quelque part. Marcon, asuka kaka quelque part. Akena ne musikate. Soki Marcorina, asuka aneka pembeni, akena musikate. Qui peut accepter de faire des pertes pareilles? Qui peut accepter? C'est là où on vous dit que non, vous êtes limité. Vous vivez en Europe, vous êtes limité. Vous vivez en Afrique, vous êtes limité. Vous n'avez pas la tête pour bien raisonner. Qui va accepter? Parce que Adidas ne peut pas accepter de faire des pertes. Cette concert-là, ça ne dépend plus de faire Egola. Non. Vous croyez que tout ce que vous pouvez faire, parce qu'on sait, on est au courant de tout, sauf rien.
On sait tout ce que vous avez manigassé pour arriver que non, Ferregola Azoaba visate Tostomona Yango. Et tout ça là, vous savez, on a dernière minute. Tant que vous avez niveau et ampleur et concert à Ferregola Sali. Parce que avant, vous avez saboté Yango. Avant, vous avez dit que vous avez repéré sa tête. Parce que vous connaissez que vous avez Angouya na maboko. Vous connaissez que vous avez la puissance. Maintenant, vous comprenez que non. Et là, vous avez pessimoto makas. Présence à mon pao sur le terrain et kati et pasoli batoutou. Alors vous êtes obligé maintenant de chercher comment vous pouvez faire pour la Robomayango. Et là, comme mon côté, on est sale na cadre de musique et qu'on peut s'abatumuter ma pas cité. Les musiciens congolais bakola mukata 20. Bache concert na même date et qu'on déranger té. Si vous avez un fan, ayoki que musicien qui nganda a concert na telle date ya sali yango émission aux affinité. Salande campagne. Ya musicien oyo lingaka. Soko za molobeli to za journaliste olingaka musicien ki nganda salande campagne concert na kende kitoko. Nyonso wana za mutu na mutazo sala parce que mutu na mutaza na maison na ya production, mutu na mutaza na ba sponsor na ye, mutu na mutaza na bato ba soutenir ye ba tchaka ye maboko na ndenga sese. Mutu na mutu ana ndenge ya avancer. Mais beaucoup télématé pour moninga sali concert. Et puis ya tchaka liboso na bino. Là ça ne me regarde même pas. Ata tchaka sana sima. Ata tchaka tsuki 2 mois ou 3 mois. Là ça ne me regarde pas. Mutu na mutaza na droit na ye ya kocha date o ya lingi. Wane cause la jamais actualité sur l'internet. Mutu na mutaza la makamuni na kwena ye. Mutu na mtatele mana kwa na ye na disposition na kwa ne place à telemi bo koma ki na point ya kokende ko empêcher muninga zo ba visa tendenge nini lobi na moni mona mwasi oyo toyeba ka vraie identité na yete toyeba ka vraie position na yete à se permettre à longwaka ndaku na ye yo grâce mbinzi à un certain moment c'est comme si vous avez un problème. Je ne sais pas. Ma chérie, oza mwana mukete, oza penza mukolo. Oza vraiment on va le penza no grand yaya, oza penza yaya mukolo. Tu te permets à kokende ti liboso ya Adidas omoni pe ba policier. Otuna bango. Tu te permets à kokende devant Adidas, otuna ba policier soki concert ekozala. Les policiers vont répondre oui, concert ekozala le 20 et le 21. Tant que qui wana, ezala qui n'habite, selon ndenge boyoka qui peut ndenge ba confirmer ki bino, faire ego la commune en parité, ba musicien ne ba comité, ba to ba lobela kaye ba comité. Bino ba kanisi que ne faire ego la za mutu ya luyenge, to ko faire mi za mutu ya luyenge. Ou bien bato bazaka tout so mona ya mona na expliquer chaque jour. Soko za mutu lobela ko faire mi de. Yeba que lobela ka légende. Activer mode ya ba légende. Activer mode ya ba grande personne. Koko maka agité te soko lobela ko fe lomide. Koko maka paniquer te soko lobela ko fe lomide. Fanda penza wa ba fanda na se. Yeba makamu zo loba. Pourquoi lelo ba combattre baza sima ya Ferregola? C'est parce que Ferregola yo kamikolo. Ferregola to sakamikolo. Mopo mokonzi ba combattre ba cheli ba yo sala concert pe mopa wa longoli biloko na ya plier yango zongisi. Acha tembe jamais na ba combattre. C'est pour cela lelo moni ba combattre ba lobby. Laissez mutazo zongi sa concert. Laissez mutazo zongi sa concert. Na poto eza concert ya Ferregola na mopao date ya le 21 le 21 ezokota na histoire qui à partir ya lelo ba concert ezonga po bato basala ke concert elongwa na poto eza ba combattant lelo ba combattant ba décider que concert ezongi obotaki courage na ndenge ni ma chérie. Et voilà là où tu étais allé pour humilier quelqu'un. C'est là où on t'avait humilié aussi. La même réponse que tu cherchais, c'est la même réponse qu'on t'a donnée. Faire rigoler déjà là. Ba mission ne baza déjà là. Bazo boyande embriema.
Yo linga ki ba yebisa yo nanu ba yete. Parce que tu étais en plein live en direct. Souci nous a qui va confirmer que nos frères égaux la yete. Ma chérie, pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Pourquoi vous oubliez? Vous déconnez, vous oubliez votre objectif, maman. Suivez-moi très bien. Quand mon pauvre me cause un événement, je me concentre. Grand hôtel, grand hôtel, grand hôtel, grand hôtel, grand hôtel, bon. Tu continues grand hôtel. Brazzaville, Brazzaville, bon. Tu continues Brazzaville. Maman yenga, bon. Tu continues. Ma comme nous sommes concernés, mon père, nous sommes là collés, cimentés, branchés même, no bouging. Pour parler de Koffi Olomide, soyez concentrés. Parlez d'artistes. Vous croyez que quoi? Artiste est moko d'actualité. Artiste est sur la pêche à Tamukongoboy, les actualités. Artiste est sur Kalati, les actualités. Quand on est en live, n'a pas quoi. Vous comprenez le thème comme na oloba. Et ça juste net l'actualité ya bopa omokozi. Et ça juste net l'actualité ya ba événement au sur les canaux na bopa omokozi. Parce que côté bopa omokozi ozaka sous na débat parce que mon pa omokozi azaka na camarade type. Vous avez fait tout pour étouffer Ferrego là. Mais moi je me pose la question. Pourquoi Moutoisa local? Moutoa ko réussi ko pesanga réponse na commentaire na éviter. Pourquoi Moutoisa local? Moutoa banda musique kala. Aka local. Mais makambo local wana ekanga bino na kingo makasi. Makambo local wana ekanga bino makasi na kingo pourquoi? Est-ce que vous répondez à place? Moutoisa local. Makambo local ekanga bino na kingo makasi pourquoi? Il faut me répondre. Makambo Moutoisa local ekanga kabino djembela bino na kingo makasi pourquoi? C'est parce que vous savez bien que le Messie n'est pas local. Ça c'est un. Parce que vous savez que non, le Messie là vous dépasse. Parce que vous savez bien que non, si ce Messie là se met debout, histoire n'a bien bêta malisouti. Et voilà, on vous a confirmé que non, Ferrego Laza déjà na Paris, na orchestre n'est mobile. Vous êtes agité pourquoi? Vous êtes agité pourquoi? Tout kanamba voice quoi. Vous êtes agité pourquoi? Agitation au bozanango, ngai moko ezoli kilanga na comprendre nango pété. Ça vient d'où? Bit nango pe objectif ya agitation bozanango ezanini. Derrière cette agitation, vous cherchez quoi? Boko banga nini? So na yebi ki na bien na assuré. Yango mo na batu mususu azana ndako alibala azo perdre. Azo comprendre pété que non ngande na zabo ngande mna na makambu te. Azo perdre makasi. Pourquoi? Parce que tu n'es pas sûr de toi-même. Tu n'es pas sûr de toi-même. Écoutons d'abord ça. Bonsoir, maman Zana, natinda yo vidéo musu na kati ya kokata oyo ka ekiri ya fali makambo balobi pona kati ya kokata na ba ken na ba nene ya makambo na biso kotala ki on déjà ba solo like sous les kauka na fali pena bazala ki sima makambo na ba visa po ekoma ki pena po bazalo lingo ba sous clarté et comment il pena que drummer na synthétiste parce que visa te ba yo ka visa lobby parce que visa lobby po fax uteki na France ki na ba libérer bango visa do na sima nango fali na sous les kauka bazala ko bazo banga nini oh non, il fallait pas bien que ça wera asala faire mabe ebele Koffi asa malamu na faire yango to bengi Koffi to ça pour la change. Merci. Merci beaucoup.
Baebi. Merci beaucoup. Na ocha pe ba commentaire ebele te. Mutu neza bozo banga nini. C'est fini. Na ocha ba commentaire te. Parce que uche pa nanga te. Na yuksi binoka bozo banga nini. Warason, moi c'est quelqu'un que j'aime. Hein? Ba musicien tout en bon na biso na lingana bango. Sans vous mentir. Na lingana bango. Tout. Mais Werason, à côté na buzoba, Werason à côté na rivalité na mwana na ya pamba, à côté na ba polémique ya simandaku. Werason a pas ko céder na polémique ya ba fan. Werason a contribué ni na vie ya Ferregola. Tout le bateke na ko banda carrière ya Ferregola après Ferregola ko bima. Après Ferregola ko bima, moni mutu so abimi. So azo se sentir que no bazo zo ngise sima makasi. Azana besoin d'appui. Azana besoin de tchai maboko. Azana besoin de soutenir yé. Botika biso. Miso na biso za likolo to tala Adidas les 20 et les 21. Laissez l'actualité tous en ango. Après Adidas, papa na biso qui est mo pao, mo konzi, quadraman, songambeli, le vrai rambo, papa na biso abogar. Azana ba nouvelle ya kitoko ya kopesa biso. En attendant biso to za boto fandi na ngwende na biso. Tozozela le 24 maponami ya ba sénateur et banda. Donc tant aussi cette actualité arena bo senti que no biso to ana temps bidité. Batana biso nyo soza ofanda ya olenda. Mais malgré na zabo na fandi na kiti ya santé na ngeza mo Congo kokoso mais na fandi na samsa nanga. Parce que na bi ki ba actualité zebele le bana ngata ya riki mikolo bino bozabi chamwa. Ya to abi chamwa fort. Wana to discuter na ngote to abi ma bi chamwa. Merci beaucoup. Rendez-vous na poko na live. Rendez-vous vraiment na poko na live. Tous en live. Émission na biso bolanda ngo partir à 17h, mais na poko na partir à 21h, 20h, tous en live na JK TV News. Kuna nde to sosola, to limbola, to kota na muzindo, to kata bao to tika mutute. To kata bao to pasola bango banzete to tika mutute. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement. Rendez-vous les 20 et les 21. Espace Isati. X temps jour moi combien? 1. X temps jour moi combien? 1. Lelo penza. Samedi na osali la bino ba surprise. Samedi na za live tongo. Samedi na za live na tongo parce que na pourquoi na otiki la batu ba pim. Dimanche pe après kilt na za live. Après kilt na zana live papa na pokwa na tikeli lisusu bandeko nanga mususu ba kofifil na ba kofiati ba sala na live na bango na tikela bango ba sa live na bango dimanche biso nyoso tokenda kuna wow yango na senga bino olinga kofi olomide olinga Ferregola omoni place ba olobela Ferregola ba olobela olinga ga mopao yaya place nyoso monika awa ba olobela mopao s'abonner liker commenter partager. Mot de passe ya ngwana il faut to kenda kayaya to soutanana soutenir mon ingati likolo c'est ça tout ça que moi je peux dire ngwana na lingi bino mingi tous à l'ensemble que le bon Dieu vous bénisse donc utani bala sima ciao ciao. Mwana